kokoma nyonso sikoyo yango na kokota na kende ti pa itotika kinde likambo moko lobaki na biso yaka boye likambo moko lobaki na biso ke soko mataka avion pour la première fois eza pona Pululu mais za ko wangala te na salila ba producteur belé za te na kitimba mais na copie ya Pululu yango na mataka avion tipo noir ata ya tikala ka mais bonero asalela nga soki na bombi yango nzamba ko pesa nga lisu donc ça y est ndé na mata avion te pour copie ya la ya Pululu. Merci beaucoup papa. Biso na vidéo Explosion TV. Biso tout ça en direct. Mutapesa ka. Yepe mutazwa. Tala di kosi na ye. Elikambo te lembo soki na bungi ba yebela. Nzambe mutapesa ka yepe mutazwa. Tozala monite. Donc tokunda muninga na ndega bien. Kwa nzamba bengi yeza journée ya kopema tokunda ye bien akende apema na boboto. Ok, merci beaucoup Koko Bilal. Merci les grands journalistes. Qui vous là? Tout est ma dose de la Sonia. Dose de la brassard na biso. Bonjour président. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu peux continuer kaka na ambiance ya matanga toza na hôpital du Saint-Continent. Moi puis pas corps ya Pululu ezwami na mort. Bonjour président. Ah bonjour journaliste na biso ya minene ya mboka oyo. Bonjour maman. Toye awa lelo po tobimisa corps ya Chikome na ba réunion au biso tokendaki tomonaki hotel. Bon na ba réunion okendeki nazalaki te parce que nazalaki na déplacement nazalaki na matati. Donc nazongika rapidement c'est parce que pour na obsèque ya leki na biso Chiko. Voilà donc nazalaki te. Malgré ça a été mes contributions na je pense que au pesaki ou bien ça a été donc et puis ça biso parce que dans le monde entier ba Hollande biso na internet mais bazala vraiment la pose l'information. Moi ni pona ba contribution ya kana mona ba manière bébé ezali nyonso to développer na kati ya téléphone ya ba télévision te kaka ezali le moko de kaka police quoi. Je ne peux pas dévoiler sur le métier qui est tombé, sur le métier qui est tombé dans le monde à la télévision. Ce n'est pas important. Souci na chez Ali donc tout le monde donc elle est biso akunda vraiment na expérience na esengo voilà. Sango ya Pululu tongo yoka ki en place uzalaki. Non, ça m'a tellement choqué. Ça m'a tellement choqué. Quand on a na Gombe, tous qui écoutent ensemble na Pakaloui, en tout cas, tout chacun makasi talaka Pululu, azali leki na biso, Salem Salana est très bien, et zo défendre art donc la République démocratique du Congo, culture ya Congo, dengue singeli vraiment, ça passe vraiment au kendo ya ki donc à avant, voilà à avant. De son vivant, on a chance ou on a opportunité pour jouer ensemble. Non, tout jouer na Pululu ensemble, était mais azaki petit moko, azaki soki azana problème, et Rwanda zo futana na kitambo na refuge, azaki soki azana problème moko bozo déranger makasi, bandulu kaka ba vie, komona ye na palais, shinga to vandi to solo tala vie tala likambo eza na TV so na kosala nini pona nini mweka kolukaka implice ya résoudre ba difficulté ba problème azana ngo. Vous comprenez donc pona ko jouer ensemble bon on joue na noté. Biso toyoki ba bi Pululu akufi na attention pour azala qui rejeté à un certain moment dans le monde ya théâtre. Non, est-ce que Pululu akufi Pululu abelaki te? Pululu abelite ezali baka tout yaka, eza maladie yaka, écoute moto peut-être na sa pongi et piqué crise de akende ngona meza ki tekeno. Azalaki na ye, il jouait. Azosala ba activité na ye normalement. Ozomona donc to ko rejeter comment? Mutu a rejeter Pululu azate ezaka mutu azalaki na ye bien et quand ndenge ezalaka na ba mata ba vandi ba sololi esili na ba poka ke alali malade coutier na sa pongi bon akende ngwana jateki ko baba rejeter pourquoi yazaki petit moko azaki kolinga ma presque na mutu nyonso tout ozomona c'est ça azali quand même artiste moko ya munene moko ya République démocratique du Congo voilà donc c'est ça. Mot fort pour les artistes au Batikali au bazar Philippines au Batikali en conseil conseil na kuko pesa d'abord artiste comédien Batika Lolendo okubanda kuvimba yozo vimbisa kama matama moko pasuka note siko kuvimbela nani pour quel intérêt nous devons
avoir cet amour d'être unis ensemble. Ce que les Cambouizali, Tokutani, Tosololi, ce qui est en économie, c'est ça que les Cambouizali ont fait. Tous avez place ni de Tobenga na beaucoup Kutana Masala, artiste, on se pardonne et ça se fait comme ça. L'orgueil est là et qu'on m'a sa culture la biso comme l'Est. Donc l'orgueil, il faut bâtir un beau, tous à la unis. Nous avons la biso il y a la maçon de Brende, il y a l'association. Donc ceux qui les Cambouizali au monde qui comment permettre la présence de la vie, ça va bien nous baser la icône, ça va vivre, ça va encadrer biso parce que pour encadrer artiste et comédien à Congo lelo c'est pas facile. Donc on se dit tous les bâtiments on dirait va mitou na biso ça réellement pas problème. Mais pour eux c'est la mutoyo ou encadrer biso artiste et comédien, mais il faut ça. Vous avez la capacité, nous surtout, les facilité. Vous comprenez? Donc, batika orgueil, tous en abolingo, tous en finga na critique. Non, tous la musala moko. Si vous m'avez dit que nous avons ma faiblesse, yo yebi na place na yaka conseiller mon cher, mon place sur sala sala boy. Mon est sur le petit boy et ça la bien. Mais à coloquer vous na quoi moko boy, aux autres est-ce que yo pour qui ça pour na nyos? Je ne pense pas. Donc bolingo faut ça la rien. Merci. Mishka mobali. Sala. page officielle, donc la chaîne est alors tout s'abonner massivement. Quem n'est pas mon nom la vanne. Dernier mot, vraiment, encore une fois, mille pardons, avec des histoires qui s'est passées, mille pardons, vous êtes à nous.
biso mpe totala bino vraiment boporte biso kaka na cœur na bino bosunga biso na baprière na bino tozala bomoko po obsèque ya Pululu lelo nde tobimisa boye ti tokokende nango lobi vraiment eleka en bonne et due forme na mosika bozali prions aussi pour nous puisqu'il y a au moins balacune eza ebele ezolobama mais Dieu va faire grâce ça ira en bonne et due forme. Ok, merci beaucoup. Merci chef. Hello,